Yenge nenga momesano kaka tozali kopesa ba yenge na bambote nyonso na makesa nyonso bazali kolanda video oyo pe kolanda video oyo pe na bakombata nyonso na ba resistant nyonso na bana kongo nyonso ba kolanda video oyo na nenga momesano toko pesa lisusu ba yenge kasi mwana nkongo tekela ka bakampova yandi bina ne menemu kusunzula elagisi ke mwana nkongo yambo azwa liloba ye esengeli na ye a se présenter idina mwana nkongo ame bahele dintidi ngudi ame vuilu muluvila la makaba isedi ame vuilu muluvila la mazinga mono imwe makaba mazinga eliko loba ngai komo nga bahele dintidi mama na ngai azali na clan ya makaba pe papa na ngai azali na clan ya mazinga na yango nga nazali makaba mazinga donc mono imwe ezalaka mwene bakati mwe donc nazali mokonzi ya makaba mazinga bambuta ye baya yenge kieno na bisika nyonso bozali vraiment kimia ezala kati na bino pamba te yenge ezali kaka kimia ezala kati na bino esika nyonso bozali penza esika nyonso bokolandela video oyo nakanisi mokola lelo tokolobela makambo ya le 7 na le 21 août 2017 ndenge elekaki pe tokolobela makambo ya kofinga bato bazali kofinga bato bazali kokritike fumu mwanda nsemi nakanisi pona kobanda soki tozongi penza na sima tango tozali kolobela RDC pe tango tozali kolobela bakongo nakanisi bato ebele boyebi te bakongo baza banani pe musala bakongo ezali nini na kati ya Afrique oyo tobenga kati opa na kati ya RDC nakanisi ignorance eza penza makasi pamba te makambo nyonso esengeli mpona koyeba ngo malamu fo koyekola kasi lokola bakongole tolingi koyekola te tozana na buumbu tolingi kofinga tolingi makambo ezanga ntina yango babotoli biso mboka yango makambo ezozonga nsima na yango makambo elekaki le 7 fumu mwanda nsemi longi ya kongone makandala abengesaki bato nyonso bakongole tosangana tosikola mboka nakanisi alobaki message na ye na bato nyonso biso tozali koto oyo tobenga bandeko oyo bazali na Kinshasa oyo biso toyebi kombo na Kinshasa tobenga bandeko kuna bango bazala mobilize kongole abima libanda azwa mboka na ye na maboko tango tokosilisa kozwa mboka tokofanda bisika autour d'une table tokoyokana ndenge nini tokokambela mboka na biso kasi bomonaki bakongole balingi kobima te makesa ya bundu ya Kongo na keleke bakongo babimaki na peut-être keleke congolais elakisaki volonté ezalaki te epai ya bakongole babima mpona basikola mboka fumu mwanda nsemi amonaki mawetondesamaki na mutema na ye yango atangaki susu bakombo bobima le 21 mpona tosikola mboka kasi mawa lisusu ezali bakongole barwandais bana mura ya bakongole bana mura ya barwandais ekomi ke gouvernement asombi batenu ya makesa ya bundu ya Kongo pona
infiltré batu na kati ya batu soki bakobima na babomba mike mike tango batu bakobima babuaka babombo wana batu bakokufa mpona basala nini ebima makesa ya bundu ya Congo babomisi batu pa ezali mawa bakoboma banani mpona koincrimine mutu fobo infiltre bato mpona baboma bakongolais mais bundu ya Congo fumu mwanda nsembe alobaki tobima pamba te tozoniokwama na ndenge akosakana te kasi tobima tobengana banguna tobengana ntantu na mbwa za ntantu do tobengana ennemi na bambwa na ye tozwa mboka kasi ba oyo bazali kokonza mboka baprefere bainfiltre batu na kati ya makesa mpona baboma bakongolais mpona bakondane mfumu mwanda nsemi azali kobomisa bato nakanisi ezali mawa tolobaki mfumu mwanda nsemi aza moni mambu ayebi nyonso na mpe azali komona nyonso wana yango lokola makambo basalaki wana mfumu mwanda nsemi oyo amonaka nyonso amoni non na manque de volonté ya bakongolais alobi non tala comportement bakongolais tala comportement ya gouvernement oyo ezali mawa pasi na soni kasi alakisi bino alakisi biso nani congolais wapi combattant ya solo wapi résistant ya solo kasi esengeli na moto ntango ozali kobundela mboka fozala na mayele fozala na ndwenga fozala na sagesse fozala mpe na respect ntango ozali kosala bitumba ngulu mayele eza te sagesse eza te nakanisi ozali koyeba likambo yo ozokoluka te na yango makambo leki na korepete alakisi biso gouvernement alakisi biso mukonzi nini azokokamba mboka alakisi biso police congolaise alakisi biso bato nyonso alakisi biso bapatriote ya solo oyo balingi mboka na oyo balobelaka mboka kasi balingi mboka te bajournaliste oyo balobelaka mboka kasi balingi mboka te bajournaliste oyo balobelaka mboka mpe balingi mboka donc mfumu mwanda nsemi alakisi biso oyo azali na mayele ya kokomprendre mfumu mwanda nsemi apesi biso examen sikoyo azwi baresultat na biso azali kokorige nakanisi bandeko na ngai bobosana te pouvoir bapesaka yango na moto moko mpona asunga bandeko na ye ntango tozalaki na Ethiopie tozalaki na koko na biso ya yambo nenzala mpandu na mwasi na ye Kenge Lufuma bango babotaka bana 12 bokomona na shema pai tolakisaka na zikwa pai toteyaka batu bokomona shema awo ezali bana 12 oyo bango babotaka pai wapi bayindo nyonso ya Katiopa touta bandeko na biso ba Sénégalais ba Nigérien ba Tchadien ba biso nyonso ba Africain noir touta na nenzala mpandu na mama Kenge Lufuma ona komi kombo awa yango oyo azali mona liboso oyo tobengaka na lukengo pamba te bango bazali Adamu na Eva te kasi bautaka na mbwetete moko boye babengaka Kakongo. Kakongo qui signifie kwa Kongo, donc epai ya Nzambe. Après 12 générations boya komona koko na biso oyo babengaka ne Kongo nini ye mutabotaka bana misato wana bazalaki kanda dia nsilulu dolongo bazalaki bana ba nsilulu oyo wapi bakongo bakobimela awa na mona liboso après 12 générations ne Kongo nini
aboti bana misato o bazali nkulu nsako nkulu mpanzu na nkulu nzinga. Donc bazali incarnation nkulu nsako incarnation ya religion, nkulu mpanzu incarnation ya science, na nkulu nzinga ya nzinga ozalaka mwana mwasi incarnation ya politique. Donc nambanza kayengele batata bapungutu lendo Trinité Céleste bapesi mayele na bato nkulu nsaku nkulu mpanzu nkulu nzinga pai wapi bakongo babimeli. Donc bana bakongo nimi bango misato bana bakongo nimi yango bomona mbwetete ya nsilulu wana mbwetete ya nsilulu oyo ezali Trinité Céleste ekitisi mayele pa ya bakulu batatu bakoko misato alepesi mbwetete ya nsilulu. Donc epesi étoile de la promesse na yango bakongo bazali bato ya bakongo te kaka ezali bana ya kongo nimi nde mwana liboso akoteki bana 7 incarnation ya 7 couleurs arc-en-ciel, 7 bisimbi ya arc-en-ciel. Mwana ya mibale abotaki bana mine o bazali bisimbi biya incarnation bisimbi biya bikenganga mahanza. Donc bisimbi mine oye batelaka univers ne fwani kya nzambi ne makindangolo ne kia kwa nzambi na nenganga buka na kamalu na side. Mwana misato ya nzinga boteki bana 12 wana zizo signifie mabundu manziwa 12 constellations du zodiaque kasi wana za bakour oyo tozwaka ba mabundu manziwa wana esalaka nini. Donc nakanisi mabundu manziwa eyalaka nza bisimbi wana ezala musala na ngona compte ya religion pe les 4 éléments fondamentaux oyo ezali na bisimbi oyo badirijaka ngo mine est, ouest, nord, sud, kamalu, kadialu, kantu na kaselo, kadialu, kantu na kamalu. Est, ouest, nord, sud. Nakanisi après kokita toke kosala makamuto sala kana ngipiti université duwa nuna nene Kinshasa nene nakata ngipiti pa iwapi ba pharaon babimaki pa iwapi totomali ba pyramide na science appliquée oyo nkulumpanzi walagisaki oyo bana ba continuaki pe to divinizaki planète oyo pe to dirigeaki planète oyo biso bayendo banani baki na mvoila ko bapesaki bâton de commandement. C'était bana bakongo nimi nakanisi tango tokiti tango ngibite bebaki bai wapi tokitaki ti balobi tokende na ntimansi pai wapi tokoyaki ti na Kongo dia ntotela pai wapi toko koma na mbanza Kongo nimi alukeni wantete akotisi biso na 320 landela taluke ba nyonso donc après l'ère des poissons ti nimi alukeni wantete babenga kaye nsansukulu wakanda oya kotisa biso na kunene kwandu kubangu na sidi ya Angola pai wapi toko mata ti nimi alukeni wanzole o babenga ka nakulunsi ya kumisi biso na mbanza Kongo kasa kota kata bipesa kambeka. Donc oyo ezali Kongo dia ntotela bato nyonso bafandaka na Kongo dia ntotela eza ba habitant oyo babengaka bakongo oyo langue na bango ezali Kikongo ezali bango bapesaka baton ya commandement bazala lokola bantwa d'ici. Donc bazala lokola ba guide ya ba frère na bango ba frère na umba nani eza ba frère 11 oyo batikali kasi boya komona na kati ya Kongo dia ntotela ezali na makuku matatu: Kongo dia Pangala, Kongo dia Kwimba na Kongo dia Luango. Tango do diviser ango tokomi na Kakongo pai wapi bokomona ba prophète nyonso babimilaka na Kakongo oyo ezali reflet ya Kakongo oyo eza na likolo.
étoile wana kasi na kata Congo d'Ante hotela tozali pe na ka Congo bokomona ba mfumu kimbango ba dekembo wa moniswa bokomona nane bango nyonso bambuta machwa bokomona bambuta sima utoko bokomona batu nyonso wana so ba prophète ba bimaka ba nembianda ngunga bokomona ba nefunza nini de mwanda munana ba yaya vitakimpa ba yaya mafuta tozana ba tout le monde biso belé ba mfumu wanda nsemi bango nyonso ba bimelaka na ka Congo oto bengi lisusu Congo dia kati na kati ya Congo dia ntotela kasi na kati ya RDC tozali na Congo dia kati o ba bengi ba Congo central na kanisi mosala ya ba Congo ba pesaki mvoala pona bazala ba dirigeant ba ntwa d'ici ya ba frère na bango aîné na kati ya Congo dia ntotela tangu ba eko balkanize Congo dia ntotela oyo ezalaki promesse oyo tata Nzambe Mpungu apesaki na bana oyo apesaki bâton de commandement kobana na Éthiopie bokende kotonga ngipiti bato baya koyekola science politique na religion sima nango ntango ebebaki bokita na Ntimanzi au cœur de l'Afrique pai wapi boko alliance ya sike kosalama bapesaki fongola bapesi bâton de commandement et pas ya bana ba Congo ni bana ya Ntsaku banzu nzinga donc ba Congo bena Congo pai wapi boko ya komona bango mutu babalkanizaki mingizila oyo babengi bantantu banaki ya swama miyundela na vrai ki Congo da miyundela kasi mfumu wanda nsemi aye ko balkanize te mfumu wanda nsemi aye kaka kozongisa ndengi nsilulu ndengi promesse ndengi tata Nzambe Mpungu alingelaki mboka na ezala kasi bokoya komona pai wapi na 1950 pai abakwe salamaki na 1954 ti na 1960 pai mfumu Kasavubu o zali komona mbuta Kasavubu awa pai wapi azwaki abako na maboko koba na 1954 ti na 1960 pona tozwa dipanda banani basengaki dipanda le bakongo na Congo dia mfua banani basengaki dipanda muda yulu mukongo awa na kanisi bomoni kunene ti na likolwa wa Angola mobimba la majorité ezalaka na Congo dia ntotela muta neto tanga sengi gimpwanza mukongo na kanisi bozo comprendre musala ya mukongo euti na kada lo yengete mais euti epai eza ba promesse oyo ba pesaki mvoala pa ya ba Congo boza la frère aîné ya bandeko na bino kasi lelo tango tozana RDC tokomi na bwale ya kusakana te bwale uti wapi muta Kasavubu oyo azali ntumwa na politique il fallait apesa mvoala epai ya mokonzi ya mibale oyo alingaki kolanda ye muta Kasavubu tanga alingaki kolongwa apesi bâton de commandement epai ya successeur na ye kasi bomonaki makambo elegaki oyo mindele bakamataki baye kotia dictateur mabanda ntela oyo benga na Kikongo mabanda ntela kasi muta Kasavubu bokonzi na ye ezalaki ya Kinkamala te kasi ya Kizamala un élu de Dieu Kizamala Kinkamala oyo bobengaka démocratie kasi bokonzi na ye ezalaki ya théocratie
nakanisi lokola passation pouvoir elekaki te bwale bandeli wana bakulu tata nzambe mpungu adeside mutu apesa baton de commandement afongola nzela ale bino bolongoli ye na ndenge ya buzoba ekibukili sima nango wana na tanduki ya balionzi na aire de poisson mais na tango ya renaissance na tanduki ya kinati maza tango atindi mfumu mwanda nsemi pamba te balobi bakulu bamwela kongo bauvo vakele nganga na uvinga nanga fuluki okyo epai nganga zalaki donc epai spécialiste azalaki spécialiste pe kaka na matière wana nde mutu aremplasaka wana yango mfumu mwanda nsemi azali longi ya kongo ne makandala mfumu mwanda nsemi ntango mutu akasa vubu akufaka mfumu mwanda nsemi alela bayebisaki ye va kifulu pakele nganga uvinga nanga vafuluki okyo mfumu mwanda nsemi aye na pouvoir ya likolo mfumu mwanda nsemi aye kolongola biso na bowumbu kasi ntango tondimi ye te ezali pasi na mawa nakanisi mfumu mwanda nsemi alakisi nyonso oyo akokaki kolakisa mfumu mwanda nsemi akomi balivre ya ndenge na ndenge oyo eza moke balivre eza ebele ya kosakana te donc balivre mayala ezali balivre ya kilikili ezali awa balivre oyo ya ndenge na ndenge basambuki ya mafua ezali awa sambuki ya mafua c'est quoi ezali mandanda oyo tosalelaka mutu soki akufi yango nakanisi bozali komona na bemission nyonso nazali kolata ntinta ya pilu couleur violette oyo ezali fumwalufwa dernier couleur ya arc-en-ciel oyo couleur ya arc-en-ciel kasi couleur ya suka ezalaka tinta ya pilu elizolakisa ke tozali na mvita tozali pe na matanga mvita nano esili te pamba te bato ebele balingaki mfumu mwanda nsemi aya kopresente bacondoléance nakanisi bitumba soki bale bitumba nano esili te eza mwa pasi mfumu mwanda nsemi aya kopresente bacondoléance bato bakokufa lelo bakokufa lobi bakokufa so lobi donc mikolo nyonso aya kopresente bacondoléance osino ndake toza na kati ya mvita biso tozali koleka de temps en temps tozali kopresente bacondoléance na place ya mfumu mwanda nsemi pamba te bitumba nde ebandaki bitumba ebandaki tozali na bandeko na biso oyo bazali kokufa bandeko na biso kaka bamakesa te kasi bandeko na biso mpe bakongole pamba te kesa te mpe kaka kongole nakanisi ntango bitumba ekosila mfumu mwanda nsemi akopresente na ye bacondoléance pamba te oyo bazali koboma bazali bana na ye bamakesa bakongole bazali bana ya mfumu mwanda nsemi mfumu mwanda nsemi imfumu wa ntoto ku Kongo donc yazali mokonzi ya mabele na kati ya Kongo oyo bazali koboma na kati ya Kongo bazali bana ya mfumu mwanda nsemi nakanisi tokoleka mingi na ba oyo bazali kofinga mfumu mwanda nsemi mfumu mwanda nsemi alakisi alobaki abondeli bino boya tosikola Kongo na biso kasi bozo ko traité ye lokola kolabo bozo ko traité ye lokola mutali boma bozali ko traité ye na ndenge nyonso ko traité ye kasi toyembaka na nzembo moko longi ya Kongo basoka nzila beti finga beti tiaka kalula ndikwe longi ya Kongo ubasonga nzila bazoko finga bazoko négliger kolanda te longa Kongo lakisa bakunzela mais eza éducation pe éducation oyo zwi na ndaka tata na bino na mama na bino ne ekolo na yo pezo ko compter oze ekolo nini awo yo ko finga mutu ofinga otala te okoli na ndenge nini ekolo na bino ozalaka pe ndenge nini
En plus, ça, vous allez au fin, on a pour na ozwa nini, pour na okoma nani, pour na ba personne nini. Bitumba ezali mvita mpulu soit Congo, bitumba ya libération, bitumba liboso ezali bitumba ya élévation spirituelle, mvita nkudulu mpeve. Osali mvita nkudulu mpeve. Pour na osala mvita mpulu soit Congo, osali ya côté. Oza l'église chrétienne, oza l'église soko wapi wana, oza l'église soko côté nini. Mais bino vous allez au Kamusa biso, pourquoi? Biso, toyebi ke fumu mwanda nsemi ako libere mboka wana. Tolinga te, bolinga te. Wana zali musala batinda ki fumu mwanda nsemi mumazulu na likolo. Fumu mwanda nsemi asalisi biso kaka examen. Kasi tolinga te, mutandu kiaki kansilulu. Fumu mwanda nsemi yende mutako libere. Kasi bomoni bandika bondimi kaka te, bankandi esali makambo nango bondimi kaka te, botali fumu mwanda nsemi ndenga bimele na prison bomoni bondimi kaka te, botali makambo oyo elekile 7 fumu mwanda nsemi azalaki spirituel mazalaki libanda, mais bino bolingi bomone na mumbwe lozaki mona meso misu na misu ndenge boye baka Saint Thomas buka mona buka kuikila. Donc malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Pamba te bozali ba na mike o bozali ko mona te bi fofola ba bantu o bozali ko comprendre makambo ke ndaka te. Fumu mwanda nsemi asali oya kokoya kosala bo comprendre te bo ndimi te, mais ça m'a tout pamba te bino bolingi basalela bino bolia bo profiter, mais isali basendanga ka moloko bino bozali kofinga erreur bozali kosala mboka tokosikola yango bondima te, bolinga te. Kasi tozali konote bakombo na bino na benjiri nyonso bozali kofinga. Nani o bozali kofinga? Fumu mwanda nsemi boyebi te, yani imwana wangangu wa tata nzambi ya mpungu nzaya mvimba kabanzeyeko. Boyebi ete yazali mwana mayele ya tata nzambi ya mpungu aye alati nzoto azali koloba na bino bozali koseka, bozali kofinga. Mais oyo bozali kofinga un grand tournoi, un kuso mwana fumu mwanda velela, un we ya Saint-Esprit oyo bino bozali kofinga. Kasi mukola kosilisa musala na ye bungina nunga lumbu kio bino bozali kofinga fumu mwanda nsemi boko yeba sikoso kofinga ki nani. Tangu bozali ko expliquer bino bozali ko comprendre te. Kanti lumbu kio boko yeba so kofinga ki nani. Pe mukolo ne boko yeba muto yo kofinga ki so ko zala ndege ni mukolo wana. Pamba te moto ya mayele, moto ya bwanya soka yoki likambo comprendre te atunaka pona yeba. Kasi lokola bino bozo préférer ko finga biso tozali ko noter boko futa yango très cher, très cher. Pamba te bozali ko finga ntumwa oyo bino boyebi dimension ya ntumwa wana te. Mutu aye ko sikola bino ale bino bozali ko finga pona ozali muto ya parti songolo pakala. Mais tant que vous êtes l'esclave, tant que vous êtes fumu mwanda nsemi abima le 21 asikola mboka, où est votre Jésus? Oh bosambela tongo me dit pourquoi? Il est où? Oh yaza ako revenir bientôt, ako sikola mboka te. Baba prophète na bino tanga ko bokela kosambela l'église, bako sikola Kongo te. Na Bible na bino bosimbaka. Bakomi ba prophétie ya Kongo te. Pona bo konte na fumu mwanda nsemi bomoni ke boko sambela donc d'à côté. Mais comment vous voyez que Jésus a l'enfant de Dieu a aussi la Congo quand pour n'avoir compté dans le fumu mwanda nsemi. Donc on dit que fumu mwanda nsemi la aussi la moka.
Donc, Louisa kwa mono imfumo babo, fumu mwanda nsemi, imfumo babo, Louisa kwa yandi, boya epa ina ye, ya zali mukonza bato nyonso. Pambate, mutanu kia nati maza, fumu mwanda nsemi, imkuluntu ababonsono, ye mfumo ababonsono. Tondima te, tondima ye, tolinga ye te, yandi imfumo ababonsono, ye mkuluntu ya binwani, ya babonsono. Pambate ko transformer ndikai ko mabombe, boyebi solution nini, oye zali na ndikai ko mabombe. Alakisi biso ke mundu ya mundele za suna tina te. Mais tu comprends te, tu as toujours biyinga, tu dois comprendre te. Mais engwa na yo tozali ko finga biso. Tozali ko seka yo pamba tozama yele te, ozana sagesse te. Biso tozali ko yeko na sagesse. Pona to yeba sikoyo mayele ya ko créer. Oyo nembumba lo ko inspirer, oyo fumu wanda nseme na nyonso. To landa ina sima, to yekola, pona biso ba fekepe, to zonga bakianu kia nzitusu. Mais tangu yo zali ko finga kaka. Resultat na yo, li futi na yo, eko uta na ko finga. Biso tozali ko sala, yo tozali ko ndima fumu wanda nsemi te, fumu wanda nsemi azali la beta, na monde spirituel ya zali, nema vwe mba nkosi. Pamba te, tango ya suka oyo ya tandu oyo na suka nkwatu lendo yako za oyo na lunitu ya nkwatu lendo puissance ya nkwatu lendo lente puissant yako sili sama kamunyonso ye Kongo sida futuka vakiandu kya nzitusu ba prophétie e pesa mana bantumo na biso bele kasi soki bondimite tozana mikanda ebele tozana makambo ebele oyo toyekolaka totanga ba prophétie pe fumu wanda nsemi akosilisa musala na ye bonso bolina luzolo la tata nzambe mpungu nakanisi tozala na matoi ya koyoka tozala na mutema ya kubomba pamba te l'heure est grave kasi oyo bakokonye kofinga matondo bo continue kofinga kanti nkumbu zenu zeti sonama bakombo na bino tozali kokoma yango oyo bazali kosala bakombo tozali kokoma oyo bazali pe banzaku ndisa basalela yango baprofite kumbu zenu zatu eti soneka lumbu kyokyo sitwaza yava kati kwa masango yemeno kibidi utilingolo tolinga te ndungunu yena vakoko kwa mfumu ne mwanda Kongo wena na ngwi. Donc tolinga te libération ezali et comme pembeni kasi tolinga toyeba nani aza nani azosala nini nakanisi matondo bika lusaku munule batata mapungu lendo lwa sikila mubeno to continue bitumba o bazana biso to continue bitumba o ba rejoindre biso to continue bitumba bolanda kofinga te o bazo kofinga mokolo wana lumbuki okyo sibadila sielo byantandu banadila mukiadi sielo byantandu banadila mukiadi. Donc ba oyo bazali basali ya binemi ba kolabo bato nyonso mokolo wana lumbuki okyo banadila mukiadi nakanisi matondo biso oyo tozali kola na mfumu wanda nsemi tozala na ngwi nakanisi mpona lelo tosukisi awa eloko na korapele bino nakanisi tozali komona fumu na biso oyo mutakasa vubu tango ezalaki mokonzi nakanisi bato nyonso oyo bakumbisaka muta lumumba fumu kasa vubu maganeti commissaire de zone nzoka ye mutazalaka président kasi akomaneti yende commissaire de zone nakanisi soko yebaka tata oyo ye mutazalaki le père de l'indépendance bonga bazana luzitu ya kosakana te kasi malheur
à ceux qui comprennent toujours en retard. Lelo ezali fumwanda nsemi bolinga te. Fumu mwanda nsemi mutandu kya nsilulu zetu ku Kongo. Mazulu nsambo diange metitalanga bwabu keti bosi wanunga mumvidevo bwe ngoya mbakala ya nsuku malombo telama tantala diata ndungu ezala biso tokugale tunafutula Kongo bakianika nzidisu kikongo bakianika nzidisu bukongo notre religion Kongo bakianika nzidisu ingeta ibobo ngo